C'est un lieu reposant. C'est un lieu paradisiaque. C'est un lieu confortable. Alpha Flat, cadre idéal pour rendre votre séjour agréable à tout point de vue. Chambre standard et VIP à des prix défiant toute concurrence. Nous sommes situés au numéro 3 de l'avenue de la Montagne, non loin de la maison communale d'Engaliema. Pour vos réservations à partir de l'étranger ou sur place en RDC, contactez-nous au plus 33 62 89 33 889 plus 243 89 27 31 994. Alpha Flat, vous servir de notre devoir. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu sur votre émission sur la vérité, place de la Rabino Vérité, toujours en face. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'homme de Dieu, Pasteur Mosali Nzambe. On doit passer un message dans le Koyimba pour sokola pepe to la mité mais abana Nzambe na kombo ya Ike Baali David waza moko ya basali Nzambe congolais. Ozo bunda pona lokumu ya Nzambe, ozo bunda pona misala ya Nzambe, ozo bunda po na bandeko no babongo la mitima te babongo la mitima. Lelo to yambiye tozo me ko décortiquer makambo itali musique religieuse, musique chrétienne, si je me trompe pas, musique chrétienne to me ko décortiquer na mosali ya Nzambe Ike Baali David te to me ko soana et puis to me ko kota na mo ba actualité oza sur le terrain na kati ya milieu musique et puis to ba projet artiste ezanini. Mais dès le début émission na bandeko bota la biso toujours averti bino to ça la promotion ya Nzembo kitoko o mosali ya Nzambe atiko bimisela biso na kombo ya Yahweh m'a sauvé. Donc Yahweh m'a sauvé, c'est un nouvel titre. Il y a artiste religieuse Ike Baali o to sala lala, ça fait déjà des semaines baneza na YouTube. To sengi na bandeko nyonso balinga musique religieuse bana Nzambe, to sengi na ba congolais bokindi na chaîne YouTube bokoma Ike Baali na YouTube na yebo mona Nzembo kitoko aseli biso bokindi bo consommer Nzembo wana et ça na message ya bien. Bonjour Moussa Nyanza, bonsoir. Bonsoir Ndeko Mingi. Oui. Yahweh m'a sauvé. Amen, amen. Yahweh m'a sauvé. Et ça, c'est le mot très important. Parce que tout le bas mingi qui Nzamba Pambolinga, Nzamba Sunginga, Nzamba Linginga, mais Yahweh m'a sauvé. Yahweh sauvé na nini Ike Baali? Oui, parce que ce qu'on l'a dit normalement, Nzamba a sauvé Ngai parce que premièrement, Ngai, vous n'aurez qu'aux la locola Barnabas, Nga n'aurez qu'aux la crucifié, mais Jésus-Christ, andimi kokufa na place na Ngai. Pote Ngai lelo nazala na bika. Pote yope lelo obika. Parce que biso tu na mokili otobo santo botama ba pécheur. Et tinda na biso zala kike to kufa. Mais Yesu Masia a écopé sa biso bon moi. Birobi, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Yango moni na lobi Yahweh m'a sauvé. Donc mutunyo surtout olanda Nzembo wana ou azolanda single oyo aluba pikaka Yahweh m'a sauvé. Yahweh m'a sauvé tant dans le Bible donc a sauvé yo, a sauvé nga, a sauvé. Donc nga na lobi yo po ko lo bango Yahweh m'a sauvé. Yahweh m'a sauvé. Ah, okoti mana kati sikango. Amen. Na sepeli mi parce que okoti na diapason. Na sepela ki na sepeli na titre ngo Yahweh m'a sauvé. Tant na koti lelo na chaîne YouTube na yo, on a tala Nzembo ni to ko c'est la promotion ou soit to ko lobela. Na zaki surpris au mona ke o misi tibia sika. Misi Nzembo ya sika, ça fait des semaines bon na jugé bon tout le bela Yahweh m'a sauvé na sepela na titre Yahweh m'a sauvé. Na chango na to chango na statut na WhatsApp na photo na che de to vai no bo na komika Yahweh m'a sauvé. Donc pour nous avons sauvé biso na makamsu to ebité ba sauver. Voilà. Ngo bimo ça accident au monde va obimité. Au monde so décortiquango. Na kati na décortication na ngopé lelo na coronavirus. Ba te bele ba kufi. Est-ce que biso na to futi Nzambe ni po abikisa biso? Yango grand reconnaissance c'est ça kaka Yahweh m'a sauvé. Na kati ya Bible ezalaki
na du lépreux. D'habitude ce qu'on histoire aba lépreux na Israël ce qu'on beli mabladi ya lèpre babinga kango na lingala mbala ou bien maba ce qu'on beli il faut l'écarter na ville na Israël na tango wakala mais batuana disent ba écarter ka bango na famille na bango mais ba ko kutana na Jésus ba oki Jésus asoli ka ba kutani ba bina Yesu abikisa bango Yesu atali bango yotuna mamaba abina bango bokende bolakisa bokende koyebisa ka epa ya ba sacrificateur atini bango bokende mais bango tango ba okende na nzela Jésus ba ka bokende tango ba okende na nzela mbamo bango yotu ba se retrouver ba biki tango ba se retrouver ba biki ba misu ba continuer mais moko azalaki étranger azalaki samaritain atala lui oh mais toujours kende muto lui don dolakisa ba sacrificateur mais biso na maladie esili non nana okende boite fona zongi la mutu wana azongi mbala moke pa Jésus aye ko gumba mi pa Jésus alobi na ko sengo merci ndongo biki singa Jésus alobi ah bongo neuf mususu batikali ba biki samite ezaka yo moko muto biki sami alobi na ye va ta foi t'a sauvé oke lokwana do aye bisi boso batali boso ki bokende ko lakisa ba sacrificateur ba biki mais moko azongi Jésus alobi na elini bongo neuf babiki samite ta foi t'a sauvé donc ngolo bake mutu oya zoya ko zongela ko senga nzambe merci azwaka double portion koleka ba oyo bazui bikamwa mais ba reconnaître te nzambe abiki so na coronavirus on reconnaître yango te o vandi na o mozo ebate ba accident pe zalaka ndingo utoloba ba maladie pe zalaka ba cancer pe zalaka ba mort ne pe zalaka ba avortement pe zalaka na nyoso tu wana yaka mbangu yaka koloba Yahweh m'a sauvé. Yahweh m'a sauvé. Yahweh m'a sauvé. Ça nouvelle tu traîner na ebse na débit ya ndeko na biso papa na biso tonton na biso pourquoi pas grand frère pourquoi pas petit frère bato baza mikolo na ye Yahweh m'a sauvé titre wana et là qui on est nini pour au titre on nzembo na sika en fait. Oui, Yahweh m'a sauvé titre wana premièrement nzembo nazo yemba Yahweh m'a sauvé. Ils en a 4 chansons. Sikoyo na nzembo wana to na yembi mutu a composé nzembo wana ezanga te mutu akomela ingango ndeko na nga frère na ngai Salum Beat Pro azana studio na ye a préféré ka komela nga 2 chansons na kata Marcy Singelo parce que ça 4 chansons 2 chansons a composé la ki on est là pour louer na Yahweh m'a sauvé mais azaki na temte apenga nzembo tala nzembo boye na saeli yo na yembi apenga ina vandi na landi nzembo wana na ndenge pe na bakisaki ba ide ba nini tout na ekoloba non nzembo oyo titre nango ekozala Yahweh m'a sauvé parce que nzembo oyo esalemi na moment oyo touti na coronavirus nzembo oyo esalemi na tango mokili mobimba ba millions ya batu bakufi oke batu musu bazaki na ba projet tant musu basunga babola batu musu bazaki na ba projet ya malamu ba musu pe bazaki na mbongo ebele ba ko sana ngo makambo ebele mais ba se retrouver kokufa mais nzambe wana lelo a épargné biso na bindeko nzembo to yotsango titre nango eza Yahweh m'a sauvé. C'est ça. Yahweh m'a sauvé. Mais na kati ya nzembo ya Yahweh m'a sauvé tout monde na casquette to ebeli te o to bilo kimboka le to koloba musique na biso ya bangala parce que nga de mère je suis mongala na profiter na pesi maman anambote mère abotanga anabaya de mère na mongala musique tango yo betaka mtano yo ka musique zakomba ko pa mole nyango ana na lumina ko mongo ayoki donc tango ka ba musique na se retrouvera vraiment na mona radeti tous les mboka ko to ba mère na biso mais na Yahweh m'a sauvé na monyo na casquette donc on a été fait. Oui, bon on dirait ba afro voilà toki kolobanine musique ezali vaste na musique tant tozo beta musique toki côté le musique moté il faut to beta ba style nyo surtout na ba style tozo beta mais so remarquer na kata style wata na zo beta
toujours le mongo tonalité zangité. Non, ça la mélodie en opété. Non, ça laisse. Et pour moi, on a eu kasoui na bimi. Na wo imba muka akape la bwe. Yahweh, Yahweh, oh oh oh. Yahweh, tu m'as sauvé, oh oh oh. Mon Jésus, Jésus, oh oh oh. À la croix, tu as tout payé, oh oh oh. Quand j'étais malade, tu m'avais délivré, oh oh oh. Humilié du péché. Justifié, oh, oh. Voilà pourquoi moi je chante. C'est celui qui m'a délivré. Il s'appelle oh, Jésus. Oh, il s'appelle oh, Jésus. Yamokolo, ole kibango. Ulungulanga na masumu na futelo kote. Ubikisanga na coronavirus na pese lo kote. Bomo ya ofele. Mon Jésus, tu m'as sauvé. Mon yaya, tu m'as aimé. Par ton sang, tu as tout payé. Par ton sang, tu m'as lavé. Voilà pourquoi moi je chante pour celui qui m'a délivré. Papolinga kanga mingo, na vraiment. Aïe aïe aïe, yes bolinga kanga mingo, na wayo, vraiment. Donc, na sens où on est à l'homme ou est à mungongo. Malgré style et qui côté moko mais tonalité. Mais quand même tous en a même chemin na question biso au bouger quand même OK. Na bouger quand même. C'est ça. Na bouger quand même hein, ils appellent sumuté. Parce que na style nyo surtout ils a nzambe parce que musique est na lula. Ma bende na zo ya mokili na plage. Ya mokili zani. Ya mokili. Ya mokili ba imbira diablette. Ah ouais. Ya mokili sujet na bango ya mwasi sujet anime biso sujet na biso ezali pona nzambe. Donc source c'est quoi? La musique profane na musique religieuse. Malgré to benga ngo lelo musique chrétienne, mais to zalaka na musique profane na musique religieuse. Yango ni zalaka musique bandaki liboso na religieuse et parmi na kati ba prêtre o bazalaki na ko sala musique moko na bango oya kima kinda kende ko sala profane yango ba baki profane eza mo ya ko profaner donc ezaki musique ezaki religieuse mais prêtre mo wa kende ko profaner yango na libanda ndi yango to benga o musique profane. Yahweh m'a sauvé. Ba kamio to la o singa na bana nzambe basala nini pona nzembo na youtube ma 2 semaines passées déjà au singa na ba mourir bonne musique na bana nzambe basala nini na ba congolais surtout pire ba africain na singa na bana nzambe to consommer yango to il a non ko juger te tant mususu o changer style de salibwe non to consommer yango to yoka na kati ya banzembo wana na album wana toza na remix pe ya nzembo ya yaya nanga Jésus to yembi yango tu o moya ya Jésus toza na banzembo bibile toza lokola na on est là pour louer toza na nzembo mususu lokola toyoka na kaboyende mwana nelaka kufaka te avabila kolaka ye kokisama lokola akoma mokonzi na Ejipito ngai pe nakobanga te ata eumeli nakozela nakoganga na mongongo makasi nakozala moto kasi mokila te nakozala moto kasi mokila te yaya toyokanaka boyende pona libala nanga boyende nakozala moto kasi mokila te bisika na kotsa mwatambe ekopesa melanga wana siku rumba mais tonalité lo mongo ekozanga te. Mais Yahweh m'a sauvé ça na 4 albums nini auto ko ils ont marqué single les na 4 chansons titre nango ezali Yahweh m'a sauvé et nzembo nango phare yango wana Yahweh m'a sauvé to tika na 3 chansons chanson oyo musuna oti ko yemba boyende yango pesa na kati ya Yahweh m'a sauvé wana deuxième chanson et troisième chanson toza na moya ya Jésus na monita musuna oyimba na muno pe batuta musubo ba yokata mo mélodie
Mon grand frère, oh oh oh, Mouyaya Jésus, oh oh, Mouyaya de tout le temps, oh oh, Mouyaya Jésus, oh, le Dieu à qui j'ai mis toute ma confiance, oh oh. Basusu babengi omo sakoli bezebule kaka ya papa. Mwana na chapate oh oh, ya safona mali yawo, biso doyebi papa yozanza moyo. Makolo ya bakoka biso ya bavegle oh, ikukuma na mose lingenda na lona oh, de masha ike Donc ils en nzimbu lokula uti kuimba sikoyo Mouyaya Jésus eza na kati ndenge moko lisusu tuzana nzimbu lokula on est là pour louer, on est là pour chanter oh oh oh, on est là pour danser oh oh oh, quand Jésus-Christ est Seigneur, que tout ce qui respire loue l'Éternel, quel que soit ton problème, loue l'Éternel, malgré les difficultés, loue l'Éternel, même si la pauvreté, loue l'Éternel, car il a effacé toute la condamnation qui nous condamnait. Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est ça. Générique exact. Générique qui a été. Générique qui a été. Biso benga nguka louange. Ah louange. Ngana benga musique générique qui était. So na beti nzimbu za animation na benga nguka louange. Tout l'andara ba langage à mokilité. Bah titre mais c'est extrait Erosa disponible pour quand? Titre nous surtout ça bon na YouTube et kotika ba audio mais toi on a deux clips ils a déjà na kati. On est là pour louer na Yaoui m'a sauvé. Et tout ce qu'on a deux clips, mon coca non na sali clip peut-être ni no ke Kinshasa boué na ki ko sala clip à Mouyaya Jésus. Mais clip ya boyinde et ça les mis déjà. Mais après toujours après au Kinshasa, qui n'est pas na production ni pour na kosala ni Kinshasa. Na Kinshasa nazaki wana na kendaki pour na production ba production on peut les belé na bitaka na kende ko beta na Kinshasa na beta ki manifestation ni na bosani mais après ndile ko ki na Côte d'Ivoire. Na ki na beti kuna na Côte d'Ivoire. Allez après na ekozonga siko nazo kende siko yo semaine prochaine nazo kende na Kinshasa pour na concert na showbiz et longo na ser na biso ser Chalida. Nzembo moko to ko imba ya featuring. Ya featuring. Oui. Nani laksa yo ko bina to yo ko bina ndeni. Bon nga ko bina balakisa ngati. Ngato na ndo beta na musique ya mokili na bandai ko bina te. Tangu na bandai ko beta musique ya mokili na bandai ko bina te. Na ye ko yeba ko bina tangu na komi na makambo ya Nzambe. Tangu nazo saila Nzambe nde na yaki komona ke Nzambe o akelinga esiko alokotinga pona na binela ye nazo luka na bina na okokate nde yango moninga na koma ko bina makasi ko mibwaka na mabele ko mibwaka na mabele na bwaka makana mabele eza position ya faiblesse eza spectacle tete na beta shit eza position ya faiblesse na linga na binela Nzambe na pesa ye joie na nga mobimba mais na okokate na mibwaki kamba mona mabele. Aujourd'hui, bah dégâts tant ça là, bon, au bêtis bah shit, au quoi après au quand je vais retour, peut-être. Dégâts ils ont raté pourquoi parce que si on a eu sur dans d'autres on a dans une opération, il y a le coulou, il y a hanche, parce que na zala aboité, na comment les lots tout toi, bah ça n'a pas opération en Europe. Mais tant on a bêta bah shit wana, na yoka kelo oté. Et dernièrement na otiko na ebi esi comme on a bêta qui musique, bah ça y na béton. Na mupandi donc place podium eza soko yemba côté ba drumer na ba mise ba likolo na béton mo na sima donc béton ni ezalaki donc mwenga na beta shit ya tipo na bine ya te parce que na béton ningana na tout na place à béton wana donc même pasteur yemo na kati église wana ekubanga mais tangu animation e bandi tangu bando yembela Nzambe na nde na beta shit na koma mana béton na sima na ngabwe mais nde na beta shit na sukabo. Donc bango yo tu vas tirer le boko na mutu bata na toute anité. Eza technique té. Nous avons épargné. Ah papa, nazo tambola na beta shit wa te pour na plaisir na nga.
na beta shit wana na kokamba mana molimo mo santu. C'est poussé par ceux qui ont pas de la part de Dieu. Donc ndenga na obeta shit na nguya molimo mo santu na okozwa dégâté. Na Irlande ba betenga solona ah mais obi ke les podium na biso za muke na pesi pasteur JP Wisani Mbote Sikazali na Irlande na Dublin. Na komi place eza muke tout pour na nini Drew me calé podium ya muke. Mais ton na beta shit. Bato bando ziranga na se pour na kwea kite. Parce que eza molimo. Tant molimo ya ka osa makambo bakanga ngote. Nga shit na ngeza lokola prophétie. Non mona bato ba prophétisaka mama lobi nzamba lobi na obwenza moyo opekise ya tete. Ne mo ngape prophétie na nga danse. So elone sala ka sozo yimbo zo seka ozaka na plusieurs morceaux ozo yemba tozo sala spectacle ezarani. Wa nous en a raison. Pourquoi? Parce que na yembe la kamuto akila na nyoso. Parce que na yebi na les bons côtés. De ton na yembaka. Ata mwana nanga obike mwana nanga tokei na dimanche d'église ana 4 ans et demi au côté 5 ans. Depuis na vandi musique ezo beta to na liboso to vandi adoration beta mwana nanga depuis to comme église a kangelongi. Donc dia za content ndenge na yakikuna. Mais ton ba bengaka to benge évangéliste ike. Ton a temi ka bando yemba. Tala. Na mwana nanga yemo akomi na joie. Oui pourquoi? Parce que azaki na timidité mais ton na telemi nandi ko yembe sengo ngana ndeko sengo na ndeko transmettre na peuple mwana na ngai mo bando seka mwana 4 ans ipa bando seka ipa ko mobina akomi joie akomi na joie ndengolo banini ngai na zabwe nzamba sali ngai ministre sengo pona peuple na ye na uta na ba pasi na uta na ba minyoko na uta na ba malédiction ndena komi lelo eza Jésus yango moni tangu na bine la kaye bibelobi boko bosa na ba souvenir o nyoko la kabino ba ane o ba sotere na ba gazer ba liaka nzamba bino ozongisela bino omoni siko niveau oyo nzamba memanga ndio ngomo na bine la kaye sans cesse yango moni na bine la kaye sans cesse na bina kana sengonyo surtout na kumisaka ine sengonyo surtout donc yango moni esengo na ngai liboso ya nzambe ata mwasi na nga vandi liboso nayiba ate nayiba kate papa nga ata basi ba vandi liboso ata ta na balite tono na balite na no luka libala te no baké ta na balite il faut na za mwa fier o luka mwa so bala te nga ta basi ba vandi na ba shit na bane ko beta italinga te na ko bambana ou bukutu na telemi na ndikobina na koi bukutu etala nga kutute mutu saso bananga oh mi yo komedi ya papa bana omona teke soni nga na lobi oyebi valeur en nzambe wana te c'est ça David azaki roi ande ko betela nzambe wana ba shit ngata ona yaka na kati église etala nga te. Est-ce que lelo ko sebso moi akapé la première nzembo oyo ebimiso na mokipo bana na nzemba découvert? Normalement nzembo ya yaya pe ezaki parmi nzembo oyo na bimaki nango mais na ko préférer na imba titre phare ezaki likambo angolo. Voilà. Ezanango likambo ya kisi te o pe afalanga te o ezande likambo ya ngolue pe ya molimo mosantu Zambe akosalaka na bana na ye o ezanango likambo ya kisi te o pe afalanga te o ezande likambo ya ngolue pe ya molimo mosantu Zambe akosalaka na bana na ye o bakota banda kwa bonganga mingi basila kokufa o likolo ya lupemba mingi bakufa bojene o likolo ya diama e mingi bakota mabele o likolo ya portable mingi babela sida e likolo ya diama e mingi bakota mabele o kolo
bayebisaka nga soki olingi osombama esengeli osimbakisi ye ngai nakanisaka mpona kokota lola eza nde bajene mpe priere o likambo yango ebangisaka nga nzoka nde eza nango likambo ya kisi te o mpe afalanga te o eza nde likambo ya ngolu mpe ya molimo mosantu nzambe akosalaka na bana na ye nganga akopesaka misolo ye moko alalaka na kikuku apesaka mabota bana na ye babotaka te o atindaka na poto baoyo ye bakende kete o apesaka diplome baoyo ye bazuwaka te o ye nde ndoki o ye wana nganga na butu na mapapu na moi nde nganga na butu na ba avion na moi na makolo o na butu nde general na moi nde kizengi ye kolo bayebisaka nga soki olingi otombwama esengeli oboma yaya na yo ya mobali bongo biso bato tokufela bayaya na bapapa tokopesa lisusu nani mikeyeme yoka likambo likambo yango ebangisaka nga yawe nzoka mbeka na ngai kolo eso ye ya jojo mulese eza nango likambo ya kisi te o mpe afalanga te o eza nde likambo ya ngolu mpe ya molimo mosantu nzambe akosalaka na bana na ye verite seyoka likambo monene o eza nango likambo ya kisi te o mpe afalanga te o eza nde likambo ya ngolu mpe ya molimo mosantu nzambe akosalaka na bana na ye Bravo, 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 bravo. Wana eza nzembo oyo ebimisa ngai parmi banzembo wana nakoki koyemba mpe nzembo moko lisusu ngai nakomi tunaka soki nautaka wapi ye moninga mituna ye soki outaka wapi ye moninga mituna soki outaka wapi ye mobali autaka na mabele akozonga se putulu mwasi autaki na mopanzi akozonga ko wapi o Yesu autaka na lola akozonga ko lola ngai nautaki na mopanzi na Yesu nakozonga na lola o yango likambo ya mwasi eboma mboka likambo ya mwasi eboma mboka voilà fait parmi banzembo na yemba dans likambo ya mwasi eboma mboka bato nyoto bayibaki na Kinshasa et nazalaki susu na nzembo mususu lokola kola yeso yeye kola yeso ngo mbolingwa motema nanga mbolingwa motema nango nazalaki na poto yaya olokoti ngayo Jésus nazalaki mosenya mbongo na vie olokoti ngayo Jésus lolangala tema Jésus lolangala tema papa mbolingwa motema nanga mbolingwa motema nanga na kanyongo passé na ya olila. Bravo, bravo, bravo. 565. Ça fait combien de temps de choses dans la musique? Na miziki olobi yango vaste olobi yango kaka bongo musique parce que moi je suis né musicien. Non, bando bongo la motema. Voilà, banda na bongo la motema na miziki na bongo la motema na 96 miziki na bandi carrière na 98 bona ko banda vmaki na banda ko yemba ka miziki nzambe na banzela na ba église na ba campagne na 1998. Ça fait 24 ans si je me trompe. Voilà, na 1998 siko mais carrière ya kokoma niveau qui artiste na mili bosso ya batunyo surtout donc na 2004. Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française.
En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joy Service Traiteur. Une adresse. Le 35 boulevard Anatole France. 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joy Service Traiteur. Loboko ya maman. Joy Service Traiteur. Kolamba Ezaïla Bakolonengo. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joy Service Traiteur. 2004. 2004, quand on a bimisi, na sali album et il a 2005. Ça fait 18 ans. Ouais, 18 ans. Donc, si on a couru 20 ans, il faut tout ça, il a un et l'eau quoi. Et on raté. Et on raté. Bandego batala biso soutenir biso ba osunga yo chancel mbemba de midi. Achaka lobo na poche pour na osunga maramunyo sur Tchako. Amen, amen. Et puis gelo kanga les tout puissants juniors bongo Union européenne. Mais na yeba tisiko ozaka simple frère, oui mais la nzambe to comme pasteur, to évangéliste. Tu ba comme pasteur, tu ba botamaka. Ngana botama évangéliste. Donc depuis avant premier album nanga nazaki déjà évangéliste. Donc parmi bateau ba ministre ou ba comme album de to ebaki évangéliste tel na ebité. Avant ngana bima parmi ba évangéliste ou ba bimaki ngapi nazaka évangéliste. Donc to yembi tek évangéliste. Évangéliste na bima na album bala moko depuis bandi déjà na bimaka évangéliste. Pour ordonner nga évangéliste avant na kota na professionnel ya musique. Ba ordonner nga évangéliste na 2002. Mais on a eu Kobima en 2004. Donc 2 ans. 2 ans, ouais. Voilà. Donc on a eu Bima, on a premier album, on a évangéliste Ike Bali David. Donc on a eu Tité pour on a comme un succès, on a comme un poto, si on a comme un pasteur, non. On a comme évangéliste, on a pas si, on a mis au pasteur, on a talinzamba lobi na e consacré évangéliste. Ezate ou qui n'a pas coupé sa mbongo l'église, n'a sa partenaire pour aller le comme appel. Mutumo bo bimsa mo mbongo ni bo to chai azala engagé et ça les maka. Na lobi na sens wana. Mais ngai mezalaki ki mutu apasi na la na permanence et nzamba fuli mosali na ye ordonné attaque évangéliste. Voilà, merci les topsi bino bandeko to mbi évangéliste Ike Bali. Donc David, et tous en a émission émission dans plaisir toujours la musique en Zambie toujours et vraiment émission dans feeling à bien quoi. Depuis si bino solingo ça la transfert ya mbongo na yo mbongo contre mbongo ya vena biso papa na biso groupe na biso Jacques-Claude Mabanzo Africa Center Business c'est l'agence pour le transfert mbongo na biso mbongo ne ki na Angola, aux en Belgique, aux en Londres, aux en Allemagne, aux en Suisse. Vous avez Paris, comme en Angola, tout Kinshasa, Africa Center Business, Africa Business Center, ils ont dispo pour nous faire le transfert et bon bino et vous avez trop bien. Jimmy Chimanga Port de la Chapelle, si vous avez pensé que Belgique n'a pas condition bien. Jimmy Chimanga Port de la Chapelle et Vantumba, patron à 400 Vex, merci pour tout comme soutien. Vantumba, Venanga Flavie Panda, merci pour tout. National Sapo na biso évangéliste na conception na émission na biso il y a une image il y a na réalisation à rejoindre de biso iPad pour bandeko ba tra biso ba mona vidéo to photo to laksa yo ils a conception et puis to comme ko analyser on na yo comme invité na invité so on a mon attention na za mon attention tenga la bila ate à part quand na bila ka polio le na komi bo na bila ate alors ko nga na bila na passe. Donc, tout ce qui est merci de supporter Conception. Merci de motiver Conception. A bien continué, courage, merci. Et merci aussi à Veritas, la grande dame Veritas, à assister à l'émission de Mokolo, concert, donc concert de Veritas, c'est ça la Maramanza, mais moi trop. C'est toujours qu'il y a des choses qui sont maîtrisées pour Veritas, ça quand même quelque chose bien à grâce. Donc, tout là, sur vidéo, les vidéos surprise, vous bien monté, tout là, les Conception de Après, tu expliquer biso soit pour le point de vue non.
Merci na Yann Nene Image, réalisateur professionnel Yann Nene Image. Voilà. Vous pouvez savoir pour ça Robin, hein? Non. Robin a joué aussi. Voilà, il y a jour en mariage now. Jour en mariage nanga. Voilà. Plaisir. Il y a une belle photo. Tout le monde a mère na biso qui toko makasi. Tu fais ces mots. Quoi mère ezanani? Fallon Baali. Fallon Baali. Et akoma de Baali. Akoma de Fallon. Ngabe funa sa forme tout le monde comme nyema. T'es nzamba osunga. T'es ali pamboli hein. Nzamba osunga. Ngabe funa celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si si. Ngabe funa comme ça mutu mo nyema. On te a puis ngabe funa comme ça mona ba mo nyema. Amen. Na kozo mona mo mbuyi mo bona comme c'est nyema. Da Silva mona comme c'est pe nyema. Ah oui, mais joli, on s'en va bien. Merci beaucoup. Mais tu vas moi ça me douter m'souvre. Tu mais monoko e loba. Bala moi ça qui toko quoi. Et puis il y a nene ma. Ozo ko avouer. Ko avouer. Oza ina joie jour. Jour na zaina. Na remarqué on doit chamer ka. Vous avez une tembe. Te nazo la kisaye yo. Muto nzamba tombo mutaponi mutayo longola soni. Po moninga na biso na linga pe basi musube ba budanga. Oh. Na ton na salaka fuma na kini. Ton na kini na on a bimité. Ça paraît comme bizarre so moi so mokuta. Aloba na bila kelima ba boy. Abi na ngo eza milimo mabe. Ah non. Ayi bisi pasteur, o eza milimo mabe. Do po yo zo lingai. Po na zo lingai. Ah abi le regretaka. Ah papa oui ba sentae. Penenga zala na biso wetilo na balate. Ah mais ah, tu as souhaité que tu aies mais solo. Il faut t'ôter à ma vie. La vie. Faut t'ôter à ma vie. Oui, avant d'en na bala. Moi, soit la vie n'a pas changé. Na comment na solo malasi. Kana kini. Passer à oui nanga ike. Bon donc ça ben c'est en église moko. Ah, c'est un zamba limbiso. Oui que pasteur moko une église na biso, alobi azotea alobi ke na kende une église moko frère moko bo alinga mwasi mwasa boya e wana nga na préparer na mutema po na linga ser wana et tout est litea yo kaka c'est tout est litea ser wana boya e sikota nga boye frère wana ayo zo invitation moko benenge kaka yemba sala makambo nzambe na église a prophétiser pour na maman mo na poto maman na atindela invitation akindi na poto côté ya pa makambo fungwami frère wana kita ba mona mwasi na komi wo mwasi mobala vie na nga mobala vie na nga il y a intérêt abibo considérer mutu soka sa nelo côté na siko lité wana na lobi zéro a touché déjà. Comme na zéro l'église mais l'église là bon kana ko zéro zo avouer zéro na moni asimbami na lité wana asimbami na lité pour lui passer on a terre makasi il fallait bien passer dans passer azolo bani wanga la telema amen bike mutu moko azali nzamba ko sala likambo na vie na yi tant parce on a lobi mutu moko azali awa nzamba ko sala na vie na yi ngana temba mo amen ba na mimoni na likambo wana siwe yo sala ki na kati ya semaine ngam na te ya kisiko ton na te avec conction bat ba okwea tant osili ser on attend yo kangaka ba mbongo boyi na kati église comme ça ki ser on protocole gérant activement à église na bendeka na passer yo qui était zelanga nan avec onction na oui bon a profiter de onction wana
D'ailleurs, on a aussi ça, au monde, nga vi na nga boye. Na expliquer, parce que na soleil na passé, mais il faut mo bota courage au soleil na. Toi, on a bêti boye. C'est un peu que on peut sur réponse. Tant à kinda boye. Quel est l'eau? A bêta, il serait pas, tu montes à ma maman, oui, il a qu'il m'a bête. Donc, bah, tout, et comme c'est l'eau, nous sommes en église. C'est dans le bas, comment on dit, on va il est à tout. Mais, c'est on a ça qui est à Bethlehem, Baninga, Naïma solo. Mais tant que vous avez qui kotombulanga, na y est première fois allemand, na tambole Europe, tant na zone na Kinshasa. Parce que à tout ninga ikiobalite, na tombolika amiko na bi. Ah moi ça boyanga na vie. Oika oka batwa okanga misuki baloba amen. Protocole okanga mbunga sa kimia ke indako. Oh. Arisoni. Oh papa. On a eu ça muto zolandanga. C'est combien d'habitants en Allemagne? Pour en Allemagne. Mais Raza en Paris. T'es aux en Allemagne bien. En Allemagne, on n'a pas de makaka ndé na yaka. En Allemagne trop. Ah, il y a un mémoire de Paris parce qu'on dit au Van Allemagne. Parce qu'on a un pas. C'est quand monter, c'est quand monter mes alliés. Est-ce que trésor les monter mes alliés wanat. Au moins tu n'as déplacé tu n'as ah. Azuinga makia. Alors l'Allemagne. Alors l'Allemagne tia. Papa. T'es biso dans l'Allemagne et Paris. Na kombo na yesu. Kasiti. Biso dans l'Allemagne. T'es moment ni t'es na épée Paris, ton na épée Paris makamba musique na te fonga mwanda. Ah, on comprend qui aza bonheur pour nanga. On comprend que aza bonheur pour nanga. Bonheur ça je bien. Mais par exemple, par exemple, ninga mabité, tu souhaitais tu par exemple. Par exemple. Celui de l'eau par exemple, mère azate. Au bas du sous. Par exemple. Mère azate ndi. Par exemple. Tolobi par exemple. Attaque mon Christ. Yoka, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tout ça va pas te koufa. Nalobi par exemple. Nalobi te que nous souhaité. Te nga sikoyo na koloba ngote pona langue na ngo ezaka pona ko pambola. Obi ozunga mutu ah. Ozunga mutu. Omoni donc quand on avancer na kati yo. Ozane mission na évangéliste. Bon promesse até. Na vie no ko bala combien de fois? Mbala moko. Babala mbala moko. Donc badi bon c'est bon c'est. C'est bon. Le bande que divorce. Le bande que est-ce qu'on divorce? C'est surtout une question d'engue. On a ni on peut sur réponse. Bon tout nous sera divorcé. Au ko bala lisusu. Ngai na suite à que na divorcé. O me mara na terrain na ko. Bo prompté. Na suite à te. Prompté le tout puissant ingénieur Bongo Union européenne. Flavien Panda prompté. Kelly Tsumbu OGF c'était pareil. Tout là ça deuxième photo soit vidéo. Ya mutute hein. Oh, tout là ça ni banyama. Parce que lengo zo memela ngona comme mona ngondie likambu rezo ya. Ni banyama. Ça non totana. Totana. Comme na bila na attention te. Totalement. Merci à Nene Image et les bisous s'il te plaît. On a bien poussé. T'es namoni. Omoni nani. Namoni na photo de mari batumi bali ba opambola ma photo a président na sima kuna. Na mutu musu na mpanji. Bakombo na ba. Bakombo. Mina bi kombo mutu mo te kuna. Na peso ai pas d'autre. Elongia batu babalani. Ah namoni grand frère Matou Samuel. Ah, donc ça branché. Matou Samuel au 4e fois 5e fois bali. Musala ne musala moko. Et puis il y a beaucoup fait des coups là ka basi. Après do bala kaka. Les amis bibliques te. Bon bino ba jijara bino. O meminga la passe hein. Bino ba jijara bino te. Na odi na pété na jijé. Les ala makambo zo kana actualité na Congo na biso. To songo pe na linga la chance. Mais bino ne boyisa biso ba jijara bino te. Kofinde to jijara ba ona ba wera sol ba fali to ko jije bango. Il faut moi juger bango sévèrement. Il faut ba sévèrement. Oui, Kofi linga bongo te. Kofi ba boande moko. Te tu ande mote. Na ba Kofi boande. Même mutu na kati na mokilo bazande mote. Bazande mote. Ata to beti même bofenya. Ata to beti même rythme. Tu ande mote. Parce que Kofi ba boande moko. Biso ndende biso de barate. Mbona mi loko moko, abi bozoara basi moko.
Voilà, c'est notre Kofi Olomide na loba na chanteur religieuse. Qui est bon bino lomoko, bo sala makamoko, on a Kofi Olomide kulut na loba. Mais pour la photo 4e fois, soit 5e fois, ndekolo bo sala musala moko. Azo reba la basi bazo rekufa. Eza biblique ko mama bongo to azana libabe to eza mso alekana banzela mususu ongana to ebité. Bon, côté wana vraiment ezanga moi pasi na yeba soka leka na banzela o ya mabe. Ezaka ba exemple to pesi. Voilà. Ya mibale mutu soki moi c'est akufi. Akoko bala. Ata kufi 4 fois. Kasi Bible lo bima 4 fois te. Et c'est Bible lo bima 4 fois 5 fois. Bible lo bika ke so moi ça akufi, be mubala akufi. Moi ça mubala okobala, moi c'est pas okobala. Tout ça pe na tanto cause de la té. Moni moi ba sombe ba kufe ba ipe ba famille na ba. Ba pe en famille. Bon calculer na nuizaki. To calculer pe msusu. Mobala cause de la pata 50. Ya muke. Mosala nzambe poko kan ko mais place ni Bible ko. Ngana autre côté là, papa m'a touté. Te na lingo limbo la biso nyonso to. Te mais ngana loba clair. Place ni Bible pe si temps ya ko ya ovanda après liwa ya mobali na obe après liwa mwasi na. Yonga pe question na ngwana na Bible. Ezaka na tenté. Ils en a tenté. Donc par exemple, na souhaité te ngape na kuku fila mwasi après une semaine, après 2 semaines, je mwasi mushuna bali. Selon yo, so moni ozana makoki wana. Par exemple, mutu muso okokate. Eza basi musu balobaki ngana obala lisusu te lokwa mobali nanga akufi. Na mona ngo eza pe na mibali mususu pe balobaki ngana obala lisusu te lokola mwasi nanga akufi. Ba musu balobaki ngana ko bala lisusu te ne mobali nanga boyinga. Na obala nanga lisusu ata mobali ne okende wapa bali ni yo bingana obala lisusu te pona ningaka mobali wana. Bazana bango. Par exemple bato bakuta ba deuxième bureau. Ako boya pe mobali ne passer ba partager bolingo na mutu mususu. Mais andimi avandi na. Mais ndenge azokufela basi bon yo question nanga eza biblique eza coïncidence mabe pona matu Samuel bien. Bon. Ce qui tokei na ndenge en général. Tout longola na côté à ndeko papa matu Samuel. Ce qui tokei na ndenge en général. Les kamuso cause la peut-être réclamation. Et cause la réclamation tant mususu mutu mususu ba condamné ki abalate na vie soka bali basi bakufi na pesi exemple mususu ezapi bongo ba réclamation ezalaka mais biso to mona kaka na miss to baka o kisi boye makambu boye batu mususu ezoza na réclamation mais o ezokomela papa matu na ebité wana vraiment aza ene nanga na okiko loba tolongo papa matu toche frère moko boye makamone zo komela yo teke musala nzambe okoloba nini na loba kota na profondeur ya mabondeli osimbi siko bien o me question no ke kitoko po tolongo lika matu ti question o remarquer te question no ekomi bien merci fais-moi mbuti mitan ado yure on ado yure c'est mbuti soko otrabish tolongoli matuto che frère mo 4 momi bakufi ozo rebala et puis ya bala ya na volontaire bala passer linga kati soki azana bolingo ko linga a obala pesa batu nsuye bakokate komete biso to bali na barita on comprend nango donc soki za frère moko simple na o conseiller na frère wana ki frère na ngai kota na profondeur ya mabondeli oyiba parce que comme répétitif on comprend na conseiller frère wana obi kota na mabondeli oyiba problème nyango ezoleka tout makamnyo surtout voilà merci ezaki frère na biso ike Bali David est invité sur mon corps. L'autre tindi bino bokini na chaîne YouTube naie. Le tepsi na début boki bo consommer nzembo oyo. Ya kitoko aseli biso boki bo consommer bo s'abonner. Bo s'abonner pour vous la brancher na ba réseau naie. Bandeko ba rejoindre ni nabito so pesa numéro de téléphone. Boko so na bandeko ba tradition nini. Moi conseil, moi reproche. Bandeko be ba na posa ba bing na mariage. Na ba fête anniversaire, ba ozape na posa ba fanatique, ba fanatique belé, ba ozape posa aussi ba vidéo anniversaire et les karandenge ni côté na yo etake musali nzambe ba rejoindre ni ba to watana biso. Merci bandi konyo surtout o ba ki ko linga ba contacter nga numéro na ngezali +33
6 62 86 32 84. Plus Na bandeli plus 33 6 62 86 32 84. Et ba oyo balingi ko landelanga lisusu mingi po bayeba ba info nyonso na sengi na bino bokende ko s'abonner na YouTube na ngai Ikebali David officiel, Facebook, Instagram et ningi moko pe na TikTok. Oh, ça d'ailleurs kuna partout. Mais on sera bien. Bon, car snap de na zati. Moni basana nzembo faut ko ba TikTok parce que des les appels moi trop kuna. T'es ça pour me désolé, to moni pour me zali na monde ya lelo. Soko ebi réseaux sociaux té. Eza na musique. Surtout net na musique ne biso to sa musique lelo. So ebi réseaux sociaux té. Ou le beau utiliser nos réseaux sociaux té, les réseaux sociaux démons. Ou bengi démons, ou bengi réseaux sociaux démons, Facebook démons. Et si li bat pe ba yo ko li souté. Ou est-ce que TV pe ka démon. Papa, bon yo benga TV démon. Mais que c'est bateau ba benga réseaux sociaux démon. Ba benga pe TV démon. Voilà yango na ebisi yo ke na mo ya lelo mutu nyo surtout pour na makambu na onyo surtout sala. Il faut la connecter. Il faut la connecter na réseaux sociaux. Ata yo zo kendete, mais il faut ba kotisa yo kuna. Ouais. Pona ce qui message ya bana Satan eleki ya batanza me payer ya batanza me payer. Te bon pour mes ali papa. Bible lobby nzamba zo pesa. Donc lipamboli ya ba païen lipamboli bénédiction ou bien mbongo ou bien ba réseaux sociaux ya ba païen ils a bénéfice pour na peuple ya Nzambe. Amen. Ngolo banini ke mo pagano asali yango. Mais biso tu as profiter pour na ko sala évangile. Amen. Comprenez ça? On a na sali on moni ngai litangu ndeko José Nzita nzamba pambola abeta concert na sala ko folo midinga mona na ngango mabete. Ils a bénéfice pour na ba peuple ya Nzambe. Mais il paraît pe yango isala ki akita bongo. Te yango te. Tika lupemba. Te za yango. Paraît nga bina il paraît. Te mutu na mutaza na époque nae. Ba bina kita bongo après bete na sala. Te akita te. Akita te mutu na mutaza na époque nae. Bongo nzembo ya adoration mo ya yuto yimba, nzembo mo ya adoration yimba mana ba église nyo surtout. José Ndita bimisi yango après ba makam nyo surtout wana. Donc ezana makam susu mutu na mutaza na relation na ina Nzambe. Pona kolubake na ba salo to beta ko ba Zénith. Ba sal nyo surtout. Keno tala Bercy. Nini tourna Bercy wana. Tala ngo bien ba tonga una ndeni. Eza serpent. Beau serpent prendre dans. Otala ngo te. Beau serpent prendre. Bo siko biso to beta siko so ba benga na beta conseil na Bercy na beta te. On comprend. Donc eza bénéfice pour na peuple Nzambe. Avion, ba sala una marque ani. Ya ndeke. Presque la majorité ba nyama mingi ba représentera toujours esprit moko démoniaque. Donc au moni ba diable a présentera ba makamna toujours na ba nyama. Na pe exemple. Train TGV ezani Nyoka. Nyokati. Eza symbole. Si vous tomate ngo punani. Eza bénéfice pour na peuple Nzambe. Tenga ina sepeli parce que yo olati market parce que va pasteur bena ba wanta na vexas. Te olingo tout mulanga vo na loba ele olinga te na oloba te suka émission. Na comprendre. Olingo tout mulanga na loba so kazako ezani ni na bombi. Pesa batumbote et puis émission bina suka pesa batumbote pe pa mo l'émission na biso leto yambi oteke mosala Nzambe. Na pesi mbote na bandeko nyonso to balandi ngai ba ser na ngai o ba olanda nga déjà na moni déjà Mama Veritas Mbuki la grande dame aza déjà wana Nzamba pambola yo Benoît Iyoko ser na ngai Nzamba pambola yo pe Igenyema yo moko déjà donc oyebi ke nande ko na biso réalisateur Yann Nene Image deko Yann Nene Image yo kolo image talaka ninge kitala les obima donc na obi Nzamba pambola bino surtout na beau sanité o ezali parrain na ngai couple Zoé Bokanya Mama Janine Nzamba pambola bino surtout et Nzamba pambola Pelisusu couple
Oezali nini kutala son excellence Guy Lowando et le mona mama Deborah Lowando nzamba pambola bino na bossa ni susute DJ HB Bokechu nzamba pambola bino yo sotu eska bolandi ngai mwana na ngai mwasi na nga madame na nga je t'aime beaucoup pe bande konyo sotu bozela ngai na zo ya wapi obosa na bossa ni koyebisa yo rendez-vous le 9 avril wapi tokutana na batunyo surtout na Londres nazobeta concert ya album on a beti lango concerté album na nga ya Alles is good tout va bien wapi na London na Liberté Church boya ebele ezali droit d'entrée 20 livres bana 5 livres toya ebele na Londres année oyo et dissous le 6 mars tulobi na biso surtout molongo tokutana wapi na rendez-vous sacré na Kinshasa na Showbiz et le mona sert Chalida le 6 mars 2022 donc naza déjà na nzela naza kokoma pona koimba ilongi ka bonzusa o baninga ko bonkilinga na o lotso pate ba isilo mpala falanga male ye ise ana o yakayo sunge o mama ana lo sako na o yango euche pa ya ndekulanga mige merci mais to kozonga boye to kutana mosala nzambe to zata bénédiction hein nzamba lola mosungi na kokamwa ozanzambe o pambolaka tala lelo plateau oyo esalemaki pe ezali bénéfice pona biso basali na yo lolenge tolobaki nkona bikamwa pambola ndeko na biso akende musika nkolo bibelobi o biso tokopambola pambolami epe oyo tokolaka mabe tolaka mabe alakemi mabe nkona bikamwa na sengi maninisa lola efungwa pona ndeko na nga na kombo na Yesu Masia pe émission plateau oyo pe musala onyo tekende liboso bangonde bazala moto batumsu bazala sima na kombo na Yesu ndeto merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prophète Didier Dilou na Katangola to pe sombote. Merci. Amen.